Ça n'a pas dit que dans sa fausse couche. Il va se faire un rendez-vous. On dit que ça va suivre dans l'ICO. On va dire que c'est un dans le seconde. Ça va dans la consommation de la milité. Donc, comment ça va? On va dans l'autre programme. Comment ça, tu oses me dire que Bob Marley? Yebi Sabatou qui est présence dans les Zénith départ. Oui, donc quand on est fan de la Mona, bah que tout auto ganga makiemba na kati ya Zénith. Donc on a évité. Bolim ça na za moi mon boulot mbali pour m'amener ça kuneza matata. Attends ça nyongo na pesa ya ba foot avec intérêt. Donc ça makambo. Collaboration zande na Igwe de la Forêt autour à Ranson, mais lelo za tour ya batu mais lelo pegre na dapé et ça tourne. En fait, le monde on yeba Igwe de la Forêt alobaki ya zaka le roi soutien. Il y a qu'à le quoi soutenir la poitrine. Donc, il faut le quoi poitrine, oui, raison à le quoi soutien. Donc, artiste n'y soit ça comme ça, n'est bien, à sa tandaka na liboka oui. Tu vois? Donc, à ça pour na XT, pour na YT, pour na artiste n'y soit. Aïe, bah, liboka netinga facilement, na mona ike nada yaka. Er na yeboé, nada bonga ma ozoni ni bon. Na bito toke pa to so pa na on melisa pété. Et après na moi on a kati libele, c'est ce qui n'a OK nanga. Donc on a le bakana ba fan nanga na yebi ke bolinga nzembo wana na musika to yemba ngotour en face jouana ezamabe parce qu'on a da moi j'ai pas mukuse moi soutien fia poitrine le koanga na yemba parce que azamo ba limabe nyama ko yebi ma na lobat belé pe ba traitara yo kopo ko tana uzaka système to za na noko parce que comment mba ya bat baotala koanga na kati ya kasa na mutu alia ikwanga ozo comprendre mutu alia ikwanga ta moni onga libanda kasa AJG mutu paliaka kwanga AJG isuba bo mi jeunesse oyena cop mo bo jeunesse lelo soto bibongo mais ba éducatrice ya masse le quoi ba karashika banga bazate anda tourner na ba caleçon ba sous-vêtements ba jipa mikuse ezalaki a opesa conseil na batu bazana lignée wana tu comprends ngande na za bodo na za mesure ya ko expliquer bino pourquoi na jouer un rôle mutuni donc genre ya mutuni on soit exister to ko PCP exemple et ça bato basara msala bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poaso ya kotumba esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betu e ba ou différence yena Malolo. Oui frère Babi Djonga futur hein nous te reçoit la 50 boîtes la Katakin c'est Djonga
Chez Tchonga. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. L'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, kata.
couche. Igo c'est tous à rendez-vous. On dit que ça va suivre la Igo. On va dire qu'à cette il y a 2 secondes. Ça va là, on se passe le vérité. Donc comment ça va? On va aller là sur le camp, comment ça tu oses me petit Bob Marley. PD Nada, bonsoir. Ouais, bonsoir papa Langa. Na pesi ba nyos ba Hollande biso mbote. Car na shonde we ranson na makile za moto. Makile za la moto le to moni awa bande ko balinga yo mingi ozo yebisa batu ke présence na yo za na zeni départ. Oui, donc quand nde ba fan nga ba omona ba ke turo to ganga makiemba na kati ya Zenith. Donc on a évité. Bolim ça on a za moi mon boulot mbali pour m'amener ça kuneza matata. Attends zoto nyongo na pesa ya ba foot avec intérêt. Donc ça makambo. Collaboration ezande na Igwe de la Forêt autour ka we ranson mais lelo ezaka tour ya batu mais lelo pegre na dapé eza tourna. En fait, le roman on yeba Igwe de la Forêt alobaki ya zaka le roi soutien. Yaka le quoi soutien soutenir la poitrine. Donc biso to le quoi poitrine we ranson na le quoi soutien. Donc artiste nyo soit ça ramsa ne bien à s'attendaka na liboka we reya. Tu vois? Donc aza pona XT pona YT pona artiste nyonso. Ayeba liboka netinga facilement na mona yike nada yaka. Na yeboye nada bongama ozo nini bon. Na bito toke pa ito songe pa na omelisa pete et après na mwana na kati libele te siki na ko kenanga na peut-être we ranson mutakanda vieux mon refou esprit mais yo collaborer na omoni boni te en fait là on a comprendre que we ranson aza d'abord fanatique à musana et maele neni on a considération pesa non na musane si tu veux bien collaborer avec le président Weranson, il faut s'appeler na musala donc il y a pour na musala bon ça inde musala. Donc c'est ça quoi. Voilà, Nadine Ilo d'Antiba la Dotala yo. Donc message à soi na ba fan tout au balinga PD Nada yo à Rosana Zénith de Paris c'est confirmé grâce à Igwe Weranson de la Forêt. Donc on a ngina lo bakana ba fan nanga na ebi ke bolinga nzembo wana na musika to yemba ngoturo en face. Jouana ezamabe. Ce qu'on a da moi j'ai pas mukuse moi soutien fi à poitrine le koanga. Na yemba parce que azamo ba limabe. Nyama ko eba na lo bat. Donc il y a un makambo. Il y a un zembwana. Il y a un moko to sombaga quelque part. Papa, erna ganga ima kembeze yanga moko. Erna loba ma nyonso za yanga moko. Donc zembwana pe yanga moko. Donc batu basa na ba calme. To betama etike denda. Etike denda. Etike do za makambo, ezala makambo. Voilà, moi je suis en train batalio, na ebi ke ba massa baza ebele, ba yuyu kabui ku bazota la biso, ba Alain Sokoto, ba Léa Dimbi et pourquoi pas Brandon Kabasele depuis Suisse. Ba mbote belé, merci aussi à Laetitia Ngolo. Hein, à côté la biso depuis Londres, vient à Gauthier Mascotte. Respect beaucoup à Willy Pensiele et pourquoi pas Sam couple nécessaire. Ba mbote et puis n'engna lo bana pesi mbote na Jonathan. Sotali Jonathan au mon garçon moi suke belé Jonathan est tellement sexy et puis je peux maquiller c'est d'abord tout sur balinga nada na bique mtaoi la ngali kamba je peux maquiller ça okosa aza so moninga ka ye je peux maquiller poni lukuta makasi boy na éviter son asai nini on nada to sola na batu belé pe ba traitara yo kopo kota na uzaka système to za na noko parce que comment mba ya bat baotala kwanga na kati ya kasa na mutu alia kwanga ozo comprendre mutu alia kwanga ta moni onga libanda kasa AJG mutu pa lia kwanga AJG misuba bo mi jeunesse oyena cop mo bo jeunesse lelo soto bibongo mais ba éducatrice ya masse le quoi ba karashika banga bazate anda tourner na ba caleçon ba sous-vêtements et ba jipa mikuse ezaki a opesa conseil na batu bazana lignée wana tu comprends ngande naza bodo naza en mesure ya expliquer bino pourquoi na jouer un rôle mutuni donc genre ya mutuni soazo exister to ko pese par exemple eza bato basara msala bongo ba mona sauf que conseil na pesa ngona nini na lingate muto sala ke non film mo boena da bandai mobali a komi pédé après bongi non na luka toujours chitement à bien te pour conseiller batu que so landi vie oyo o koma bo to ça ba artiste faut la tarol nyonso ceux qui ont moni artiste mo diamba na scène betela ka maboko aza fumeur de chanvre te azande muto a pesa conseil dans l'icône ngo to ganga ka makemba idole no za nani idole nanga la 16 na za na idole
maintenant expliquer bino na Zénith bo baka na Weranson na koma Zénith et puis ba fan ba tuna nga idole mbali boso pe asuka na oloba on comprend que mamba passe ce que lingo banda nende kai pour na oloba taka na daza na idole siko na oloba mutaza na idole a mutu to solola yango yo da idole na ebeba soto lobi kamba mo ebebi omoni Weranson azamuta stratégie omoni mambu tupe photo que on a stratégie ah oui et to tema na Zénith ponga sola bongo un moment donné no bandolo ba que non ba fan bobinin na yoka question oyo jour ano yoka réponse na ba fan ba bitika kopo na modèle oyo salaka oyeba likambo ebisa bango ba to betaka suka donc na pesi batu nyoso rochne kaninda batu tout ba ebake toza na sima Igwe de la Forêt Zénith de Paris donc on a habité pour Weranson abi Zénith on a tourné de m'embosé belé. Merci beaucoup Masso Souka. Merci beaucoup Sami. Et puis nengna le président Sami so moni batu nyoso bazate au moni Igwe de la Forêt au moni président Sami. Le président Sami première fois na Pierre Nzoto na na eba te que to koma na point O. Makie aujourd'hui da vaccin. Aujourd'hui vaccin parce que poto migolo faut vaccin. En fait nazui vaccin na l'IPKA na ko saote na passe ya mkwali boso na eba mi bali na passe ya butu na vaccin. Na évité papa et on a un choc. Ça est fini mesdames et messieurs, donc je suis là, Mathieu Bonché en direct chez Weranson. Ngiama Makanda Weranson, spécial Zénith. On est là avec tout le monde, donc bravo à Igwe de la Forêt. Merci beaucoup mesdames et messieurs, donc je dis merci à Odile Manzaka, moi Sinzambe, et pas au Talabiso. Et merci à Dona Monica Coca-Cola, mère Nabiso. Ma délégation Eza Ebele. Naebi que business class di Kando Maboko Bank, Azota Labiso. Piroger, moi la moka, tout ça penaye parce que tout le monde a ba maçon, tout le monde a ba esobe phénomène. Et pourquoi pas tout le monde a ba musicien Oyo. Lelo Igwe bengi ici parce que spécial Zénith avec Weranson et dans la spécial autre monde a musicien. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masquer. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin